ndeko na biso aza victime ya likambo moko choquante bolinga lisusu bolapide lisusu donc moi mwasi nyonso oyo azalaki contre ndeko na mwasi na problème ekomelaki ye na place oyo kotakine moninga sala examen de conscience ngai kutu nazala dévierge na ndako ya baparent na nga non na ndako ya libala est-ce que le badéviergeaka ngai mpa na biso baparent na nga bakataka nga kino babengana nga na ndako misu bakopinir ye te balamba balia soki ezalaki ye moko moto asali yango consciemment ndenge nayebeli SB azalaka fouette chicoté suspendi mais ya tombe victime victime d'amour SB eza grand monde soki babengi yo fo sekema nzambe ayebi yo seke nzambe ayebi yo oyebi biso solo te to combien d'acteurs baboga kalujelo ko lobi ba ko katelo ba parti ba TikTok tout ça so ba benyo na SBC nzamba ayebi yo tala ba on va finir ba finir na au cabinet to ba bénédiction on a ba bengi été OK pour ba benga yé avec SB a jouer atali rentabilité ka commentaire to ya ba j'aime atali audience wa ko atali audience ah bon na que oui et ça TV5. Voilà. Ah, et ça TV5. Et TV5. Monde. C'est la qualité. Flat Hotel, il sait que c'est la différence. Flat Hotel, il sait que c'est la supériorité. Voilà, merci. Bonjour, bonsoir. Nabino Nyos, Bozuli Bakwa, Kolanda Biso, Moko Alelo, Boena Clé Média Télévision, TV Moko Batebele, tout ce qui n'a bien besoin de connecter, brancher, toujours dans Rolanda Nini, tout le monde, Moko Alelo. Merci Mingi à toutes les mamans, au Bozali, partout dans Mokil Mobimba, Tolobi, bonne fête à toutes les mamans du monde et pourquoi pas dire un bon coucou à maman Sila Bissal au Capi. L'ambassadrice ya mboka na biso exemple idole Maramoese Ebele nanga munaye oyo azaka na ye kimia alingaka ni matalana te alingaka te ko se faire voir na maboyo ezali ya ko se faire voir te quoi lelo toyambi nani toyambi ministre Rankin ne nani Ebele ba ko kombo wana na musika bazoka pe chance wana ya kozala na ye na plateau boyete ministre Rankin ezali Kaluji oyo abongolaki mai vino na film auto bengi la maison de mon père. La maison de mon père, ce qui vous permettre ngana lobango na moi audacité, ezali film oyo epesi éducation na bandeko belé, interpeller pe ba famille mingi. To lobaka makambo na sentiment te bandeko to yaka na be mission ba analyse kaka pona ko sala te invité spécial na biso na moko alelo to pesi mote ministre Rankin Kaluji. Bonjour. Ouais, Irano, nous tenons de long time. D'abord, avant on va présenter d'abord bon rétablissement na yo.
vraiment biso toyebi makambo ndenge elekaki donc nzambe asali déjà grâce ozongeli lisango kwa donc que la gloire et l'honneur soient rendus au Père. Et puis on peut ça merci ba internet nyonso oyo bakodisposer tant na bango oyo bakopesa biso vraiment lito ibayo kale tokopanza nyonso ndenge nini parce que place nga na vandi nga na lokwa wera chaud nga na muta chaleur donc il a dit que bato tout le mito ofanda ba mama Zozo Agnès na kasa ba Inde notre ambassadrice Maman Zozo Agnès, maman ya Babakouk. A Roland émission avec Harmonie. Nous avons maman Déborah Lama. La mère qui donne, c'est la mère qui reçoit. A Roland émission honorable Kiske Makengo Kada. C'est lui qui chuchote à l'oreille du président. Donc il va refaire d'abord une autre à Kalou Djilelo. A repris sa nuance nini et Babakouk nyonso ya monde entier. Ba amoureux nyonso ya théâtre. Donc na lingi mana émission oyo ba tout balingaka mama sila bisalo o to bera bon ba cook ba ange adorable ba vanda ba yoka ba tout balingaka Jérémy Chabani ya benga ba tourner ba marche à rue adulte ba presque les kambouté bo vanda ba yoka nuance et ba tout balingaka pe José de Londres sila bilé le coco swag ya la ba tigre na ba tigresse na comprendre que innonce bi ayima ne kombo ya ba fanatique de Londres. Donc il va tout le monde faire calme, voilà la nuance, la question na yo, la réponse na. Voilà, tous les abisso bien les alliés à Kalouchi, tant que le bara comme ya maman Zozona la mère des opprimés, tout le monde rappelle le nom na maman Elimbizi hymne national na Paris wana bazare le nom na maman Fimaemba, tout le monde se répète, maman Yvette Pemba, tout le monde y peut dans les États-Unis, maman Claudine Inès, sans oublier ma maman chérie. Maman Justine Kitoko, tout ça on a toujours pour nous partager un texte n'engé to le barakaka malobeza ya bisote ezali ba réalité o tout monde na réseaux sociaux. Soki mun ne komoko bo ko ka kozwa tant ko ka biso na tinate en tout cas aux amis placé te Rolanda biso en tout cas biso a to le baka to ya raté pour to finga to ya raté pour to tuka parce que pour nous le baka vérité. Ministre Rankin, pourquoi d'abord bien le ministre Rankin? Ezadi à quoi? Olingi no ko fana na kati ya Rankin. Tout ça problématique ou comment tu comprends non comment Misa Rankin ezaka ba tu bien ngo ba sirno ba sirno o koko swag je de Londres vanda atiki petit oyo ambila donc c'est muta jouer mabe na scène na zaki na doute c'est pas le balai que présent oyo faux tableau ata bapaya po de Londres aki na système déjà nzonzi tout ça dans nzonzi na standard pour alors bien abatu tout ba no briller di bana na nenga nzonzi mais na ba film na biso na nenga standard abana ko bengi sabon alors ça vous jouer ma B malgré combo na ye tout succès na ye presse moni tableau on a faux tableau mutu on a pèse les meilleurs été la moni nga kinaki mutu mo ya chaud sans foi sans complexe il a rankiné qui ça rankin ça dit il y a rankin moko loyal il y a rankin mo bete que na ina mutu na be banana batu okota musa micro baladeur na yo pour na ki nyonso voilà à témoigner toujours que nga garçon moko pe amour et puis mon big qui junior 6 fois il y a bien les rassembleurs ali nga ko communauté milice rankin donc ils allaient qui sur le plan artistique qui est na koboya nanga si tu as joué ma belle na liberté on va dire vérité que tu as mal joué au lati ma belle tu as joué ma belle donc on va dire vérité mais na ndenge ya amour du prochain na chrétien na kota liluba nzambe na kota rappel arena pas grand pote et grand pasteur Moïse Mbiye et na kota rappel chapelle des vainqueurs on a vainqueur on couleur mourir exister donc on za moko nzambaza moko o ba bikolo nyonso munoko nyonso ekunisaka ye ba musulman bana ko ba benga nzambe ba protestant catholique l'église de réveil biso tout au sein de la nzambe bo moko ba bio toki no ka pembe po émission zana mubesu mama Françoise émission zana mubesu soto okene likolo boye bo limbisa mamuke ezadi yangai te mes amis tuna o botuna ngai Kalouji balobi asimbi makambo yo zobeta lisolo ba église awa zobeta lisolo ya parole de Dieu tout ça mais balobi yo olingi ba kambo ba gris moto
po ba masa no bebele mingi na standard batikali ya bazo kana te ba kombo tozo tanga to robeta ba kombo le roi ba Patrick Ngambe tout conso pour opérationnel pour ne pas dénigrer le niveau art mais na succès na nenga théâtre le sous-souté Patrick Ngambe lui c'est un non na ibisi moli pas ça on comprend na nenga idéologie na nenga standard au grand pot de Londres César Bilele aibi que na kin ana ba petit o ba représenter valablement o banda ya lungu banda ya kinamiki ayoka te ke to comment répéter na ba groupe moko ya bato toujours fidèle mais donc de partout pour défendre image na ye na kin na la ngana Patrick Ngambe na Angola pichu de pana mazawana azo défendre un peu cause. Vous comprenez? Parce que la makamula minute au Ngambe tikaliti. Ngambe au monde a travaillé na président Mike la Duchesse. Ce qui peut en sous loyer, tu travailleras à peine dans la structure na biso. Ce qui peut dans tout le monde appelle dernièrement Ngambe a sollicité les places moroboy. Donc vous découvrez qu'à la tire au monde appelle que c'est bon. Est-ce que par rapport à Maramo, vous avez comme charge, Balobi, Maramo, est-ce que vous assumez la charge pour nous bêta, Kaluji, l'obana en vérité, papa, où est-ce que vous ce qui va couleur et aller à Web Sabaninga, pour donner baza soutenir le marché, Bamsouba comme Bamanga Ropola, Baza Bamon Nicolas, c'était même mon Kaya Sate. Mais yo, quand même, vous avez senti que Kaluji, Kaluji, le ministre, il est là, frappé. Avant de compter dans la maison de mon père, oh ça maman a dit que moi tu vends des mokolo ya lelo, oh boye to sengi na baku kutu bona na rabiso et surtout beaucoup plus pour motiver rabiso na télé média télévision bon ça la ebele na ko like ko partager ko aimer na pesi mbote na bandeko na biso nyoso ya basi oh ba soutenir mam sisi là to moni ba mida to moni ba essai to moni ba maman international ba NK ba Jael show ça vraiment ebele ba tutu ba tendresse dibinga ba Miss Lolo voilà ba Zuma ba Gi baza ebele ba to mingi na ba maman pour mwana bango to mingi na ba maman ba oh ba zwa vraiment temps ya ko réfléchir pour nous soutenir le roi malonga et na ba o ba finga rapper na ba o ba finga omoni yo kanisi o finga nzoko sala promotion ya kumba mutu soki mutu mo bayeba kite awtuna mais fi o bazo finga boy to mama o bazo finga boy aza nanyo soki ke intel mama o fait découvrir mutu malgré la kanela ko finga ba découvrir laisse ko watala ba bien fait na ba bolamu na ye na ba prestation na ye ba comprendre que oh ouais jalouse comment vous avez ba norme boy ana ba critère boy yozo finga do ouais jaloux au lien na kombo wana et na promotion mais ya obaluka ane ba sala wana ne ba promotion ne ba bitoka to ba sala wana ne ba sala sala wana ezaka déjà promotion mais promotion na nenga obaluka elamba la test mama bi ezaka elamba voilà vous avez un peu besoin alors ministre Rankin to ke malema parce que mission lelo to boy na biso otanga komba batuni mingi mais tous sont kaka avant de contre mon film na baliwa we memeli biso pasi makasi sustemité ma bandeko batiki biso pe a son âme Caroline Ikwabeti pe a son âme Héritier Tulumbai okolo banini par rapport à son âme Mosako Bilali pe a son âme Mosako Bilali pe a son âme moi on a fait na biso sans souci pe a son âme voilà parce que son âme ezali moi ebele alors iloko wana okolo banini na bandeko bazolanda biso bon na bato bola na biso na likambo etali liwa par respect d'abord na ngabusana liwa eza catastrophe naturelle parce que eza loi ya nature moto ozonga na poussière totaki mabele tozonga mabele alors sauf que na ba jeune âge oyo ko surprendre ba bato mais ils ont choqué mais en réalité liwa eza effet moko naturel prévenez pas musulman sur kufi ba tumbio ozongi na poussière alors liwa c'est mutakei etika la rasiko na devoir ya bato batikali otala comportement otala etamboli na yo otala ndenge ozovivre na société otala ndenge ozali parce que mpolo yo mpe ekoka okende mpe na banorme okende mpe na batémoignage ya bien okende mpe na
muta basali ba honorer yo que ah muto vraiment azalaki mutu malamu ata mbula ebeti ata moya yango ya 40 degrés na lata na kende dernière obsèque na ye na bato mosusu makoda ye mpe batika ana akufi bacoka akufi ok nati ti wana tokufa ya goma kuna bato ba este wana nani bafardc na biso bafardc babetaki drone omoi moto akufi me bato basali bachallenge bato basepeli bato bameli bato bafete parce que azalaki mutu mabe quelque part alors na liyo bandeko nango batiki nga echoqué biso parce que baki à la va vite en l'occurrence il y a maman Caroline il y a mon pote héritier Tulumba il otoaki na SB là maman apesa biso ba félicitations bato bamonaki ba vidéo na circulaki là apesa biso ba félicitations ya film moto salaki ngana héritier na bi ah Tulumba omoni mère a félicité biso boye c'est que coach na kati ma ya G oto yaki nanu to yaki ya sika alors film auto bandi oyo to lia libaya comme si c'est la première fois to jouer bato bandi ma théâtre oui il faut qu'on pèse les meilleurs pour to kota vraiment na kati ya playlist ya SB qui sont ça la film ba ina ke Kalou Jazali bato ba ina ke héritier Tulumba azali mais nzambe ya agir pe na ndenge na ye tiki biso aki na honneur omonaki tolili mwana ba norme tolili mwana ndenge singaki tolela merci na présent au mari merci na badudu supu merci na NTPC merci na CG na biso oxygène merci na ba collègues nyonso ya théâtre oyo bazalaki présent ba o bazalaki te ba pe na ba raison c'est ça ko bazalaki te parce que matanga esilaka po bapaya mais bakolo pale totikala kolela bato bazalaki te na esi bato mosusu baketala kaka famille biologique na ndenge apale po mwana azali nayebi ke mwana azali bavisite ya ndenge ya système mpe ekozala donc voilà eloko moko ekoki komemela biso mpe na motu na koloba ete kotala liwa ya ndeko Caroline esika héritier et c'est comme si ezointerpele bato mwa quelque chose baza bato batiki bato na image ya malonga batémoignage ya malamu eloko nini okoloba par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup des artistes bakendaka omona ye mpe azalaki moto ya baproblème azalaki tout ça na bapolémique tout consort mais na bandeko oyo vous sentez vraiment que non les artistes sont solidaires na koloba baza vraiment unis tout ça il y a pas de polémique na ndenge tomonaka bamatière ekeye esongi na bandeko na biso batiki biso dernièrement okoloba nini par rapport à ça bon moto abukaka oyo alonaka so oloni mabe obuka mabe bamasa bacollègue barécolté oyo basemaki amour basemaki amour du prochain basemaki vie sociale neti mama Caroline madoki nani abeta matolo ploti na salon moto nyonso abeta matolo ozomona héritier Tulumba nani abenga ye tournage akendaki et puis jo akufaki aza kosapprêter pour ake tournage po babengaki ye ozomona donc quelque na kolobaki akufi na scène parce que yangaka lave pour ake koprester intasali daitu donc akufi na scène aza héros aza nde mona papa Wemba aza nde mona Lumumba donc Tulumba aza héros akufi na scène alors liwa na bango interpellé biso makambo ebele totika ba division inutile totika ba ranking moko enfantin ozoka ba terme de ranking moko donc ba ranking moko trop enfantin c'est trop primaire donc ba ranking moko bénévolat oza nango na litomba te donc bato bazala unis soudés donc celui qui sème le vent récolte les tempêtes mais il y a beaucoup de gens déjà au baomi pe na ngamu na yo to ba vérité ba pe opposition ba lobi nego jouer beaucoup plus na SB ça veut dire que pe position za na yo ba ko koza na pour sila est-ce que c'est vrai to rolo ba pe bon non linga va traiter na tous les noms tous les combos au linga wana parce que quand je galérais j'avais vu personne qui a qualifié ma Moussoufra yo Moussoufra viens jouer ici j'ai beaucoup galéré na souffrir et comment qu'il faut faire l'intervention la période moko ba 2024 22 to ça émission moko ba baka irano yeba tout ça na merci là tu peux ça na yo moko témoin oculaire moi na benga ti na ba Jolivin malongi na benga ba Emmanuel Tara
na benga ba pasa tunanga ba domo le quoi père na masa nanga. OK. Passe à dos c'est mon père spirituel. OK. Le moni élévation oyo les loba doit tenir souka. Secret nanga passe à dos. Ah bon? Donc bato boli bona kisi na ngai obo kama oyo na kumta kisi. Kisi na ngai wana. Pasteur Dosinique. Dosinique. Bo benga ebo tune quand on une émission yo ne kisi na ye. Tu comprends? Parce que ça li représentant valable ya Nzambe na se. Oh. Majete. Nous m'avons mon cœur. Aza grand moko, il cause avec Dieu sans audience. Naïmi comme na lobby. Parce que le film où il est qui, na binga pasteur. Nga avant de tourner na binga te. Ça va témoignage photo le bac. Nga le robot ma kiss na mate. Pour ba maison est belée, ba kiss est belée, ba ngakolo ba nganga na bangote. Ah, des fois des ba comprendre maison na nga ba otikenga. Ya nga ce que na nga dévoiler. Ngai pasteur na nga c'est pasteur Dosinique. OK. Au moment où il y a un tournage. Tout ça mais avant de tourner. Ce que vidéo ko ça mais là en famille na kindasu mupandi. Allô nganga ya Nzambe l'homme de Dieu passer 12 tout bana film le baka le mot pendant Nzambe voilà après tout il y a prière surtout si tournage ya ensemble faut de tournage ngana libre abaka kesu mupandi na bengi ayi makamba lo bana téléphone la rasambela pona et puis film on l'a réussi la reconnaissance c'est sur biso bana Nzambe na bengi pasteur makamba lo baki na ngana film wana na moni yango na moni ekoki sami nazalaki na posa nazala vraiment parmi ma meilleure oba na film wana nga nazala parmi ça c'est là na prié na nga na passer dose na sambele bongo na passe ni ma cartonné na film wana nazala parmi parce que est-ce qu'il y a des meilleurs si aujourd'hui ba Pierrot si ba ke ba succès déjà ba vous moi so de nima de notre temps on dit so bango ba présent au mari quelque chose pour non je viens papa Masumu non je viens Sila Bisalu la dame oache comme les gars meilleur moi na moi c'est ache ba date na poto baba ko ngate baba dendote baba meilleur ache date na poto dans la gymnase le 23 mai pour ne pas oublier dans le 6 juin voilà ce que moi na jouer na batouana ce que là on jouer ba meilleur so do tala baba mona bango ko ba kanga déjà ba meilleur ce que yo jouer na bango faut senga ce que grâce divine c'est ça nzambe ba tanga peka voilà ba tanga peka à travers ba image oyo na jouer na bango. Mais est-ce que c'était facile? C'est facile pour moi na nzambe. C'était facile na repexer ou soit na s'introduire na SB. Bon, SB ça grand monde c'est ba bengi yo faut c'est que man nzambe ebio. Voilà. C'est que nzambe ebio. Oui, mais mis solo. Toi combien d'acteurs ba boga Talujelo ko lobi ba ko katelo ba partir ba TikTok tout ça. So ba bengi na SB c'est que nzambe ebio. Tala ba on va finir ba finir na au cabinet ba bénédiction. On a ba bengi été. OK. Pour ba benga yé avec SB a jouer. Atali rentabilité la commentaire. To ya ba j'aime. Atali audience ou comment atali audience. Avant on a que oui. Et ça TV5. Voilà. Ah, et ça TV5. Et TV5. Monde. L'Afrique de monde. Ngana sambelaka avant na poster. Pasteur Dosinique qui se n'a yango wana. Comprendre? Donc là na qui SB nazo appelle à Vincent Louise. Parce que c'est lui le cordon. OK. Associé et permanent. Le partenaire valable. Vous comprenez? Il y a ce gars Bengi aussi qui m'a sahébi. Voilà. Vous comprenez? C'est lui qui m'a appelé et Lilo. Là na yaki na bangi nzambe na koti awa. Je le vois il est libéré. Pesanga inspiration divine, pesanga sagesse, pesanga sengi ba bebele ba nzambe. Na pesanga yango pour ceux qui vont sur la casting na ba bâtiment le ba
Flavien. Flavien. Manager Yann. Papa Lumbu. Bafanya Mams, to Vincent Louis, to Serge. Serge Louis, les bassins la casting. Nazala. Ce qu'on dit les salles que Zala, il faut marquer. Voilà. C'est une inspiration divine. Dans des personnes inspiration. Voilà. Tutu Kaluji, Tutu Kaluji, Kenara de Père, Yamona, Kenara, Kaluji, ministre Rankin. Le lot de ni témoignage no bake SBZ TV5 qui a monde il y a théâtre il y a biso ya Congo et ça sans polémique. Les propos tenus s'engagent que Tutu Kaluji a le victeur que SB et Zali TV5 il y a théâtre ya Congo. C'est clair. Il n'y a pas à commenter, il n'y a pas beaucoup à faire des commentaires dedans. Alors, maintenant yeba tant que na SB ne jouera-t-il le lot ça déjà na carte SB. Est-ce que vous remarquez après ma pratique ma bé parce que les lots SBS a taxé na benjour ya ndenge pour être clair na koloba ete si la saka ba pratique ma bé ya koteka bana ya basi ya mibali tout konso bino bokendaka kuna ko benfité. Est-ce que vous remarquez après ma pratique ya ma bé parce que TVza radio te bato ebele bazolanda yo bayebi pe yo lo ba rappeler la vérité oloba ki ngwa so muto jouer ma bé oloba rappeler frère. À tout cas, na maman yo mona na SB tongo kinaka. Lelo na ndenge bazo taxer SB. Que maman ya ba partousienne, maman ya ba boye na boye, tout consort SB wana voilà na okolo ba nini na nyoso lo. Bon, on est dans la campagne de déstabilisation. Ils allaient en haut. Jésus, moi na mukolo mokili. Azaki takini na tous les sortes de combat. C'est ça. Magicien, escroc, moi na Blaise Boula. Vous comprenez? Mais na souka, voilà les messies. Vous comprenez? Donc maman qui n'a pas wana, bablo qu'on a na sur le bagage na calcula route. Obso yebi, c'est tournage. Ce qui a dirigé, c'est la femme doit diriger ou bien Serge, azon actrice. Simple le roi mutu afandi na ye azo le tableau na ye ba pesa ye je pas si ma carrière zo diriger au bon moment que on vous malifa le professeur Aina ya théâtre guerre moko il fallait que tu ne la jouer ka édition en mystique tu bana tournage na prière donc ça mérite pour tourner té ils ont un caméraman à la prière caméraman à Bissoma cordon à titre de prière. Il y a des obligations à SB sans prière. Obligatoire. Donc tournage ça man. Il faut Mobutu avant jouer à Sambela. Vous allez même morale, même esprit. Vous avez la rentabilité va filmer sans jamais mon boulot. C'est ça. C'est ça. Parce que mon tricage bon la disait bon et ça n'était compliqué, il doit problème à SB. Bon SB tu va filmer 100 120 000. Et puis moi qui peut 200 000 vies. Il y a Nzambe OK. Maman si la ya batu. Alors tu vas bien na game, ana maki na maboko. Akoswa na te, akobunda te. Botika bisto lobela ngo pour travailler wana. Je trouve que Kalou Josa contre bateau news basé na campagne de déstabilisation. Contre bango te pourquoi? Pour la contre bango. Et le papa vient les grands à finir. Tout moment vient les grands là ba essentiellement pour tout ba na niveau père na binoté. Il va mettre la note de Mafingay. Malgré on répond l'imbécile par le silence, mais il faut bourriner Bima. Oh, vous avez pas ministre Foubi, bon, il m'appelle pour montrer que non, peut ça pivoter, non, peut ça gaziter. Binobo Lubaka, il faut focus Moussala, focus Badat. Ce qu'on a dansé, c'est bêta arénet. C'est ça. Il doit être, mère, théâtre de gymnase Maribel. Madeleine. Donc le 23 mai. Le 6 juin. Le 6 mai, juin, espace à un mois. Des dates. La salle mythique. Comme orchestre Belém ici que tu bêtes à péter. On va salle spectacle. Bon, les 8 mois ça, voilà, t'es ma puta, tout le monde spectacle va salle qui. Va salle spectacle au Vanda.
bandeko basi te tomoni bavandi balati maputa bango spectacle basalaki yango ya 8 mars banael bagrâce fita bamichu namoni bandeko na biso ya bafamille maboma bavandi soki combien de femmes bavandi balati maputa couleur moko basali spectacle na bango na bango kaka le 8 mars esili bango na bango bozosenga bazotia bango mpe batie badati bango batiaki yango na félicitations pour le 8 mars parce que la femme c'est la tête moi c'est liputa te moi c'est mutu so wana mutu te na liputa no lati wana ekofungwa na pete comprendre la femme c'est la tête et non le pan pour liputa no kangi wana ko so zima moral bien ofungwa ngo na pete on est dans apparence mais so wana mutu na yo la tête qui fonctionne oeba on est dans apparence l'axi biso maputa na kati rien to évoluer bana tina kaluchi ayebi yo arabangi te otomoni maputa kaka na nzoto wana nga natali te namoni te mais na cadre ya le 8 mars ezali fête moko mondiale mpona bamama nyonso napesi bamama conseil que la femme c'est pas le pan mais c'est la tête po okoka na liputa ya wax to sipe ya wax mais mwana moko oteka verni kaka awa alongoli yango na pete mais soki wana mutu moko la tête bien faite oyeba kodirige yango un jour comme lokola Sila Bisalo un jour comme lokola Mama Denise Nyankero un jour comme lokola Mama Zozo azomona c'était la tête et non le pan c'est la tête qui a fonctionné mais mimi bango le na grandeur wana ça c'est très bien ministre Rankine alors bien très bien et puis ça langage moko codé ça langage codé pour ne pas dire que kolata liputa kaka neza synonyme kolozala na maturité tout koso mais batu mingi bazozela suspension ya Michou balobi si la vandini mpona nini azo réagir te ye ne patron ya télévision na ye SB patron ya société SB pourquoi zo réagir te na makambo etalaki publication ya Michou okoloba nini na nyonso wana so baozela yango baozela trop obi soki baozela yango baozela trop so baozela ma suspension wana baozela trop SB eza entouré na bato mayele moko kolekanga ozo comprendre bayebi ko comprendre likambo moto aza victime na moto aza concerné na moto aza promoteur ça la part des choses bayebi moto aza victime à cause de l'amour atombé victime to na mokate to na sentiment to na kibondumba na nga mona azali concerné ozomona babefe alors ndeko na biso aza victime ya likambo moko be choquante bolinga lisusu bolapide lisusu bolinga ase suicide soki amibomi to amimeli poison bino bénéfice mino ezala nini moto adaya choqué amour mo etrahir ye décevoir ye alors bino so bandekosatandaki na acte te bino so bandeko ne bocristifie ye lisusu bolingi ete bafi nyonso wana basalaki bavideo basalaki banini bazala diverge na excusez-moi le terme bazala diverge na bandako ya baparent na bango na bandeli bafi nyonso wana basala baémission analyse bazala diverge na bandako ya baparent na bango mais aucun jour tomonaki bapapa na bango na bamama na bango babenganaka bango libanda bima na ndako nanga mpo badiverge na ndako nanga ozo comprendre eya na fille moko te oyo bakosala makelele wana badiverge ye na ndako ya libala landanga na bandeli baneneya banani wana nyonso wana oyo donc mwana mwasi nyonso oyo azalaki contre ndeko ne ya mwasi na problème ekomelaki ye na place oyo kotakine moninga sala examen de conscience ngai kutu nazala diverge na ndako ya baparent na nga eno na ndako ya libala est-ce que le badivergaka ngai mpa na biso baparent na nga bakataka nga kimo babengana nga na ndako lisuku tokoka babotela baparent na bango ozomona aza mpe babotela mishu mutu tu asala bêtise mutu tu asalaka erreur
et na ba film sous comme ko ba diverger pas na bango la famille na ba parents a su plaisir na ko diverger na ko zoazeli mama ko au mona lelo ba parents na ba benga mwana na koko nanga ce que bino bo zela ya biso Michou to kate kingo ya biso Michou to kangi ba kraka le diamant du président force à toi Zali et la tiki wana wa kombo ça qui komboté on ngole ka inaperçu mulika lelo ba publier be film obo mais yeba ni temps pour ba publier ba été c'est ça lelo ka siko bika ba publier film obo ka siko publier mais yeba ni temps pour ba yebi été ba bagali banga na mangitela voilà donc on va bande quoi basi pour ça la route soudé na place na c'est là qui ba maman nyonso ya ba sangana ba telemela actuana non mi ba na biso to linga bino amour solo bo senga biso la vidéo intimité par amour de tindaka la ki sanga bona la kisi mais bo senga biso pour na nini en tout cas désormais moi au mobimba moi si mon côté à la vidéo sur l'appel vidéo non il fallait ba organiser maintenant dans la décision wana ba pas si nyoko monde ya studio Afrique. Vous comprenez? Désormais, ma fille, un mois plein, moi, si mon côté, à ça, l'appel vidéo, tu as tiré le mobile intimité. Moi, si mon côté, après ce mobile, les autres, tu punir Mibali. C'est ça. Il fait pas punir Bisso. Vous comprenez? Il faut que la Bisso, il faut la punir. La Bible, vous voyez quoi charmer. Mouni na nosu sou moi aussi on est comme qui jalousie et comme qui haine andeni na âge ni afutela ndako $3000 il futela ndako mo na kingabo to na kalamu ya $80 mais bone waka na lo basi de mabele platini mukomboso de ce qu'on ferait au commissariat fi a bongo asa a soutenir muninga na muninga ni moi aussi afutela ndako ya $3000 ana Lexus akina poto na business class siko ye poto na ye dona kapela la moto bah siko moi c'est bon est-ce à soutenir mingane moi si je pense pas donc tu vas tika Michou ba ko punir ye voilà mabalia soki ezalaki ye moko muta sali yango consciemment mais na yebeli SB araza na ma fouetté chicoté suspendu mais il y a tombé victime voilà victime d'amour. Voilà.